Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonsoir, bonjour, na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo ngande ko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na eko bete la bino lisolo moko euti na Congo. Ndeko na nga ya mwasi avandi na Congo na Kitambo. Abengi nga lobi Mama Bijou na sepela ndeko beta masolo na yo. Ndeko pesa biso ba conseil. En tout cas, beta na lisolo o esalami vraiment na kati ya famille na nga, ya neve na nga. Ndenge voisin apesa ye kindoki, ndenge neve na nga na kombo ya Cédric alia mama na ye oyo azalaki yaya na nga. Mama Bijou beta lisolo pesa ba abonné na vraiment conseil to e badeni ya kovanda na bana na biso, to e badeni ya koéduquer bana na biso, to e badeni ya kovanda pe na ba voisin mo akokoza la kangama na mwana na yo ozoyeba te po eloko nini voisin oyo asala na mwana na nga. Mama Bijou do mekana kosolola po na ba abonné na yo bazwa mayele. Quand on a le baramayele ici la raté, Mama Bijou do nde mutazate ka l'équipe batunyo surtout na mayele non. Ngape nazala na besoin ya ba aide na bino, soko moni neti lisolo na nga na beti, ozala besoin ta musu tia commentaire ya bien, mais quand on kosolola ta musu lisolo mo yo po yebi yango, po na Mama Bijou do akoka kozwa pe mayele. Ou bien obengi nga en privé, ozwi numéro na nga, obengi nga tosololi oyebisi nga ta musu lisolo na yo ndenge yo yoka ndenge nini ezali ndenge nini yo kanisi par rapport botika Mama Bijou do abeta lisolo ye moko boye biso tozali ko apprendre. Commentaire na yo ekopesa nga makasi pona yeba ke wi lisolo o na beti batu basepeli na ngo lisolo o nga na beti batu bayoki pasi ndenge na ote ko beta lisolo moi na biso o ba refleki na France. Merci na batu o bobenga kinga, merci na Mama Louise moi c'est papa Andoya ndengo benga kinga pona koloba ke vraiment lisolo wana ozwi ya mingi bobenga Mama Bijou botira ba commentaire pona pesa nga courage na yaka toujours na vanda pona betela bino masolo na beta masolo mingi za ka vendredi na 20h30 na tia rappel ba masolo mususu samedi na 20h30 ya ngwana ndeko zotala ngata musolo no s'abonner na Bijou activité zo courage s'abonner fina croche la notification pour na biloko tout Mama Bijou do atiaka e komela kayo na facilité nyonso. Mama Bijou na sala émission ya promotion ya ba star so za bezo tam so basela eloko na yo na rosela promotion ya eloko na yo na sala émission ya ba amser so ko luka no libala contacter nga na sala émission to tenter amser no esika nini azali donc na sala ba émission na sala vraiment makambe belé na lambaka donc so poser eloko no tam so za la penser contre na Bijou TV Mama Bijou do na za na pona bino bo contacter nga ndenge ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mama Beya a contactanga azwa journée à dimanche na 19h atara ba émission o ya tosambela elongo naza ko inviter ndeko zo monanga yaka dimanche na 20h non yaka dimanche na 19h juste to vanda tosambela elongo et ko sala bien parce que balobi sanzambe mobulu mingi vendredi na 20h30 masolo le kaka dimanche pe na 20h30 à part ba jour mususu so to sana biloko to tiaka. Donc na tara ba information zo le kana Congo na tara pe ba nouvelle mususu ba ninga mususu ba tinga pe so na moni que oui eza vraiment elo mo que zo pe septembre mususu moi toli pourquoi pas dans l'équipe na Bijou TV ah mingi to tara buzo baté to tara makambo zo pe ça vraiment ta mususu mayele. Donc nazo sala promotion ya maison de passage na biso eza na Irebu na Matonge ndeko zo tala ngata mususu ke oza bezo ke leta mususu vacances ozo lukisika contacter Mama Bijou na numéro ekobima na suka benganga sala réservation à place na yo mingi ba mois net ya ba avril juillet décembre sala réservation na yo avant parce que ba place penza ezala rapasi donc mingi na bandeko o bobenginga surtout bandeko na colonne na otanga ba kombote boza ebele ba o bobenginga bozolinga bokende ta mususu vacances na kin bozu ba place te bobengaka avant parce que ba moi na tangeli bino ezala donc o ba baloba ezala tozala toujours folle bato bazala vraiment ebele par rapport ya ba moi mususu ko kipe ko benga aux UP place mais ko hésiter rater atapeza voyage ya brisque meka ko kipe ko zala na chance okozwa place na yo ndenge ndeko ozotalanga ndeko na nga moko boye abenga kinga voyage eza lobi lelo azwaki place akei na ye donc c'est comme ça
bobenga mama bijou pour ko réserver ma place na bino na maison de passage na biso. Toza na maison de passage, toza na voiture à location, toza na boutique na biso ezoteka ba bilamba neti ba robe oyo nalataki mukwana blouse nango oyo eza robe neti ba robe oyo à partir ya mois de juin, juillet, août, robe oyo kozala na kini ba robe oyo eza na prix moko vraiment ya malamu. Donc oyo tango nasalaki video mbala mosusu nalakisaki yango kaka bandeko balobaki mama bijou toza na besoin tomona yango eza nango vraiment robe simple. Donc kala mingi te ezokota na boutique na biso oyo eza na maison de passage na biso oyo eza na Matungi. Mama bijou do to banda na lisolo oyo nga na yeli bino lelo nazala masolo mibale moko na kotia yango lelo mosusu na kotia yango lobi. En tout cas s'abonner na Bidor TV pour na ratakate et puis partager vidéo oyo po pesa ndeko moko mayele na melala no magie après na continuer. Lisolo na biso ezali famille moko boye na kitambo ka ndenge ezalaka mama azana bana na ye azapela ba sœur na ye na lopango donc ndako penze zaki ya bato belé na kati mama wana azana bana na ye mwana ye moko ya mobali azaki na ba âge ya ba 14 ans non azaki na ba âge ya ba 12 ans 11 ans 12 ans mwana wana ya mobali azaki na ba azaki na ba habitude mingi ya kosakana na ba voiture ya kosakana na ba hélicoptère akoki kosala hélicoptère na ye ya manzanza alors ça mo ba voiture na ya manzanza système akongo ezalaka voiture ya msusu linzanza ya sardine batoboli batita msusu ba pine ta msusu penza voiture azala ba voiture na ye ba hélicoptère na ye ba je na ye penza alingaki yango wana azana kwe na ye moko boye ya liboso lopango mingi asakanaka wana siko kwe wana asakanaka eza na voisin na bango moko pe ayaka koteka ateka pe na kwe wana parce que aza voisin abimisaka biloko na ye libanda mwana wana pa ye na libanda na bango bakutani donc place wana mwana wana asakanaka place wana pe tata wana atekaka aza na mwa ligado na ye atekaka biloko na ye. Chaque fois ce mwana wana azawana tata wana azalaka wana tata wana sola toujours kana mwana wana ba mama pe na kati ya ndako mo pe ba yeba eloko basalaka ezate parce que ba biki mwana ba linga toujours kosakana ba hélicoptère kosakana na ba voiture et puis papa wana atekaka na ye biloko na ye libanda bavandi na bango bavandaka wana bazalaka wana sikoyo ye kosala jour po lisolo ke emula te. Et que ça la jour moko tata wana yebisi mwana na kombo ya Cédric alobi Cédric yo saka na mingi na ba hélicoptère na ba avion na kopesa yo eloko na ba hélicoptère na ba voiture na kopesa o penza eloko moko boye soki o liango okomona penza ke oui biloko o nyoso to saka na nango okomona yango okozwa yango okoma na ba voiture okoma na ba hélicoptère. Cédric alobi oui pesanga ko na vena mwana moke menaza na ba voiture na ngana na ba hélicoptère na tata wana apesaki mwana wana na kombo ya Cédric apesaki eloko moko boye Cédric aliaki apizoka biloko apesaki ezaki biloko kolia apesaki ekindoki ndenge zala kaka Cédric avandaka bakoma tata wana koma koya kozwa mwana na butu babimaka basala makamyo surtout il fallait basala si mwana wana ye koyebisa papa wana lobi oh ndenge nini banda tokoma kobima donc botambu singa bobini singa bomeli singa ba makila boselinga boye mais biloko oyo lobaki nanga do biloko yo surtout na mona ngona butu na moi boye ezate bomemaranga bomeminga bokino ngala bamboka bapaya bomeminga ifeti ya ba minene tobini na lie bien mais na moi boye réalité nazo mona ngote yo lobaki nanga soko pesinga eloko wana na réalité boye na banda ko mona biloko oyo nazo mona ndenge tobimaka na butu tomataka na bavion tosalaka nyonso na butu toza riche toza na biloko nyonso mais na moi boye naza nango te ndenge nini mais ngana otoyokanaki boye te ngana moi boye fo nazalaka nde na yango papa ana aseki alobi oh c'est truc oza mwana oza mwana penza bon problème eza nango te soki olingi ndenge tozolinga tomatisa o bagrade mpona osi owumeli na biso soki olingi babiloko nyonso tu oyo omonaka wana na butu omonaka ngo na moi pesa mama na yo soki kaka yo pesi mama na yo okomona
biloko nyonso tu oyo oyo oza nango besoin bahélicoptère bavoiture okomona yango mpenza na réalité boyo banda komona yango ntina moi abia bon sikoyo kopesa mama ifo nasala no te yo ndima kaka nde tozosolola kaka boyo yo ndima kaka alobaka na pesi mama biso makambo nyonso to etikali tosala ngo na buto omona kaka ndenge nini tokosala c'est ka oui ya ekozala kutu bien mpe mpona ye ezala bien mpona famille mobimba tolongwa na vie oyo tala ndenge tokangamaka na ndako biso nyonso tu famille ebelebele totonda awa nga na ndimi napesi mama Cédric andimi kolivre mama na ye papa wana seki papa na bopesi mama na wabi oui napesi mama na ona butu na otuna okobanga na tali te mpona kozwa bahélicoptère bavoiture nga napesi mama ok komi mpe na butuka nde babimaka wana babandi kaka kotravaille bazwa mpenza bolimo ya mama na bango bavandisa ye wana chaque butu basalaka bikelakela basalaka basérémonie kaka mama na bango azalaka wana atambolaka wana me nzoka basi bazwa ye quelque part bakanga ye en otage bazwa koprépare bazosalaka basérémonie na bango parce que jour mosusu bamona kaka ke donc mutu akufi eyi kosala ke mama wana azalaki na famille na ye na Lubumbashi leki na ya mobali aye na bana leki na ya mobali aye na bana ndako ekomi lisusu mpo ndako ezalaki ya famille ndako mpe etondi bato ebele mama wana soki ça fait un mois kuna na monde na bango ya bandoki batravaillaka ye na butu chaque butu basalaka basérémonie sérieux donc bazoluka kaka ndenge nini jour mosusu kaka ke wi ekosala kaka ke wi akufa mama wana bana ya ndeko na ya mobali bazosakana liboso wana mwa discussion na mwa bana na ye na mwana na pe ya ndoki azalaki wana discussion bazodiscute mama wana ye mwa bitumba ya bana ka ndenge ezalaka mama wana ye kaka mpo banda akota banda kokabola mama wana batika koganga botika boye mama wana kaka koganga agangaki akangami akwei donc bato baye wana basopele bamai basala ye boye taki ekuti bamema ye na hôpital mama wana akufi kokufa mama wana akufi Cédric avandi alobi donc c'est que mama akufi mpona nga donc liboso azoréalise yango te likambo oyo asali baolela bien obotika nanu kolela we soki mutu akufi na ye wana mwana na azoloba bongo amona neti je bamemi mama na ye ndenge ezalaka kaka batie mama na ye na mort badémarche banini Cédric yango azalaka baninga balela ye azalaka kaka concentré na butu soki bakei bayebisaki balobi zelaka soki bakundi ye okomona tokomatisa yango bagrade babiloko wana nyonso to osengaki okozwa yango babiloko mwa ndenge wana titi Cédric ala azalaka kaka benini esali badémarche wana esali mwa 3 jours 4 jours etali basala pe bakende kokunda ye jour balei bakende kokunda mama wana Cédric wana avandi Cédric wana abandi kolela sikoyo aye komona mpenza ke wi ekomi réalité ke mama na ye akufi abandi kolela bakosaki ngai ye tata wana mpa ndoki ayaka mpe na matanga tata wana ndoki ayaka na matanga avandi alalaka mpe kutu wana papa wana azalaka chaque jour na bafamille na ye bazalaka toujours kaka na matanga papa wana kutu tozosoba ye mosu mwa badésordre elingi esalama na bafamille tata wana apekisaka batata moko ya quartier oyo bato bayebi ke wi bazangaka na bamakambu te bajara tata wana ya ndoki oyo apesaki mwana na Cédric kindoki Cédric ala banzolela bakosaki ngai depuis mama nanga akufi soki ça fait 4 jours 5 jours wapi hélicoptère yango wapi avion yango bakosaki ngai bamama sage bazalaka kala bamatanga mama moko abengi mama leki oyo apesi nga lisolo abengi ye na kombo alobi yoka nanu mwana yaya na yo makambo azoloba yoka nanu malobo azoloba oyo eza suspect na kati bino depuis bapesa mwana wana kindoki mwana namoni bitumba wana ebimaki na lopango mama na ye akufi mwana nakomaki insupportable mwana nakomaki bana oyo balobaka mwana banga bamikolo te mwana kokozanga kindoki te bajara mwana ngo akomaki donc mpona kolakisa bino ke bana mosusu bazalaka na nzela atumolaka na ye kaka bato mpona ayebi ke na butu aza mokonzi atumolaka na ye kaka bato mpona ayebi ke aza na ye na misala ya mabe donc mwana wana akomaki insupportable na quartier babandaki kokoka lisusu mwana wana te akomaki impoli kofingafinga bamikolo komona bamikolo eloko te banda bapesa ye kindoki
bato nyonso bande kokoka lisusu comportement ya mwana wana te depuis azwa kindoki wana mama wana alobi mwana bino ya impoli boyoka makambo azoloba boyoka ye makambo azoloba eza capital bato nyonso to bandi koyoka bakosaki ngai ye mama kufi lelo wapi helicoptère wapi bavoiture bakosi ngai ye fami bandeko bavandi balobi non mwana oyo maloba mama oyo ayebisi biso likambo mama oyo ayebisi biso eza suspect ka tobenga nanu mwana oyo babengi ye wana akontinue kaka alobi te na okoka lisusu te mama na ngai akei ndenge eza wana kutu banda ntongo nalie te mama na ngai moto apesaka ngai biloko kolia biloko yango naliaka kaka na butu na moi namonaka na ngai yango te na moi namonaka na ngai yango te tata atangi komba tata wana tata entele akosaki ngai ye mokolo mosusu navandi na wana osakana kaka na babiloko na ngai wana banini bavoiture na ngai wana tata entele ayebisi ngai alobi Cédric ndenge ovandaka boye olingaka bahélicoptère olingaka baboye napesoka babiloko soki olie donc na butu na butu obanda komona biloko wana et puis na mokili boye okomona okoma na bavion okoma na bavoiture nga sikoyo tellement namoni famille na biso tokangama toza bapauvre nalobi oui pesanga biloko nalia nga nalingi nakoma na bavion nakoma na bahélicoptère mpo nasunga famille nanga tata wana ntongo apesaki ngai biloko naliaki na babutu na bazero bayaki bazwi ngai babandi kotambola na nga bakomi donc nakomaki kobima chaque jour nabima famille bavandi kaka boye babeteli bango nyonso to abeteli bango titi na umeli na bango bambula na bambula na butu tozalaka bien to voyageaka tokendeke baeurope tokendeke wapi na butu tozala bavoiture toza soki na bahélicoptère biso ko tozo tomatika na kombo piu tomati tokomi place boye na butu toza na puissance makasi na moi naza na eloko te na moi nazolela banzala na ekoyebisa nga bibanda opesanga oboyaka bona butu bolesilesinga bobinisibininga na moi boye nazaka kosouffrir sikoyo nga nayo toyokalaki boye te tata oyo ndenge nini bahélicoptère nazomona te ndenge nini bavoiture nga nazomona te après tata nga ekoyebisa nga alobi papa voisin ekoyebisa nga alobi soki olingi babiloko oyo omona yango na butu omona yango boye na moi pesa biso mama na yo parce que ozomona yango te pona nanu pesi mutu te yoku tozola nyongo na biso parce que oliaka kaka bato na biso oliaka kaka bato baninga mais yo bando koti na musala o pesi mutu te pesa mama na yo et puis okomona hélicoptère wana bavion nyonso tu wana ekopesa mela nango yo na facilité nyonso tu na pete nyonso yango wana nazalaki na choix te nga nakanisaki babiloko wana ntango kala kopesa mama ngo mpe na bande koyeba te kopesa mama ngo na opesa mama nde mama nanga akufi boye donc kopesa la pesa ki na ndima ki na bina pesi mama yango bomona na koma impoli yango bomoni ke na maintenant ke na banga na ngali susu mutu te parce que soki bo betinga na moyi nga na butu na ofina bino kingo soki bo sali be nga na osala boy soki bo ofingi ngai na tali oka miso ya mabe place bande ko bima donc eloko ndako ke ko luka ko zwa yango te donc na koma ke supportable depuis papa wa pesa ngandoki depuis na pesa mama nanga na chaque butu to bandeka ko sala ba cérémonie to bandeka ko luka jour nini ba ko zwaye tant ba petit ba cousin ba yaki awa na ko swana to bandeka ko swana nde bango sko ba profitaki mama kaka li agangi nde mama ko kende mama ndenga kufa ki wana en tout cas eza pona ngam tu na pesa ki mama eza voisin mutu akosa ki ngai depuis pe mama kufi soki 4 jours 5 jours nazomona na ngai hélicoptère te nazomona na nga voiture te nazomona na ngai eloko te banana la mungi kutu mama nanga mtu pesa nga mapa mama nanga akufi mama bakosaki nga mwana banzolela donc trouble koti donc bakei donc tata nezaki na bamoyi tata nga zonga kineti ne pas la bango en tout cas batu bakoti na ndako tata wana babengi basoda en tout cas ezalaki opesi mbwambwa boyi ndako ba voisin batumbi babosani kutu ifo bakene kokunda mama wa akufa ki désordre koti les deux familles. Donc bazui papa wana bakangaki papa wana nanu bango basali makambo matanga na bango bakundi tellement makambo pe ya kindoki leta ye barango te tata wana zo wanga na ye
L'état penza eba makamba kindoki te suka babimisa ki tata wana nde tozoloba boye bateka ndaku bakima bazala lisusu ba voisin te ka pona likambu oyo mama Bijou d'Or apete libino. Donc mwana wana andima kindoki na ye, mwana wana donc comment ola na ba prière, mwana wana donc bazo sala makasi pona mwana wana kindoki ba boma ye ba misu ne ba lobara wana pona abimara lisusu te. Ya mwana mama leki na ye donc tellement zakabonné na nga lobi mama Bijou beta lisolo toujours souffrir na mwana ndeko na biso poto longola ye kindoki akoma kolala na église donc auti ko boma mama na ye donc bakosaki ye na voisin beta lisolo oyo pona kotalisa babonné na yo pona kotalisa bato nyonso tu balandaka yo to batela bana et puis toyeba nani akoki vanda pembeni akoki vanda pembeni na mwana na yo tata wana zaki plus de ceux qui 60 koko mwana na soki ya 12 ans soki 11 ans boye avanda na tata wana chaque butu bavanda babanda ko solola nini. Donc mama Bijou mekala nikopesa conseil toyeba ndeni ya kobatela bana na biso tala mwana biso azwi ndoki kozwa ndoki babi ezalaka facile mais kolongola eza facile te. Depuis avanda na église wana tina lelo basambela kaye basala ki ba délivrance donc abimara lisusu te mais donc kobima bimara lisusu te mais bazo sala ka makasi parce que balobi ndoki yango penza ezalaki ya makasi pola kindoki esila donc baza ko bunda na pola kindoki wana esila ndenge alia mama na ye wana aliaka lisusu mutu te donc abimara lisusu te mais soki avandi amonaka ke bayelaka ye menace bayelaka ye penza na butu chaque butu bayelaka ye soki ki akita mususu alali l'église te en tout cas il faut mona bandoki wana baye ko menacer na butu au moins na biso aza à l'aise te mwana biso yeboka nzimi atika kindoki mais eza déjà trop tard nde baloba ma ese sopani parce que maman na ye o azalaki yaya nanga asi akufi et puis bazala bana ebele aza mwana botamaki ye moko te babotamaki ebele donc ye azaki soki deuxième atiki maman wana atiki bana mike donc epesi pasi vraiment na famille mama Bijou mekana kobeta lisolo oyo pona babone na yo bakoka kozwa mayeli na si bolandi lisolo nanga euti na Congo. Lisolo ya mwana oyo Cédric oyo alie mama na ye pona voisin apesi kindoki. Voisin akosi mwana apesi mwana kindoki. Mwana alie mama pona azwa ba hélicoptère, azwa ba voiture et puis banda mama kufi mwana azomona na ye ba biloko wana te. Yango wana lisolo oyo epesi pasi. Mama Bijou d'Or conseil vraiment na kati ya émission oyo ezakaka. Biso ba mama il faut tozalaka sage. Biso ba mama il faut tobatela bana. Tobatela bana. Biso ba mama il faut toyeba mwana koki kozala na nani. Mwana koki kozala na amitié nani. Mwana koki vanda toujours na tata mukolo, bovanda na tata mukolo na bosolola nini. Mwana toyeba bana na biso basakana na ndako. Mwana na bande kotika lopango na bango. Lopa bandako ya bandal eza lokola ka bandako ya kitambo eza ka lokola bandako ya bandal ezala quand même na clôture ezala quand même na portail mwana na bandako ki kosakana toujours libanda bandako sakana toujours libanda pembeni na ligablo ya papa wana papa moko ya mukolo azala pembeni ya mwana nayo asala nini na mwana nayo natali lisusu émission moko mama moko ya koko abalani na jeune garçon bato bazolo beza envoûtement bamusu balobi keza bolingo na bango bajara biloko ndengwana. Maman Bijou nga na bete amno déjà lisolo nga na lobi batu balobaka l'amour n'a pas d'âge nga lobi yana d'âge ndenge moko pe ki camaraderie yo tata mukolo osala ki camarade na mona mukie bovanda bobeta masolo nini ba voisin mingi na ba kongwala ba pesa bana ba voisin mingi na ba kongwala ba pesa bana ba voisin na bango kindoki kala to ndeko yeba kindoki ava ba pesa yo kindoki tam si faza la membre ya famille na yo ava mutu alia yo il faut la membre ya famille na yo oui oyo pe ava bazwa mama wana facile mwana na ye moko mutu apesa ki accord mais pona kozwa kindoki mutu balabala ko yipe ko pesa mutu donc voisin ko ki ko pesa pe voisin na ye kindoki voisin ko pesa pe voisine pa ko pesa pe voisin ndenge oyo voisin apesi mwana ya apesi voisin na ye kindoki tata mukolo papa koko apesi mwana mukie kindoki mwana ya voisin na ye tala degré ya mokili ndenge ezali
maman to batela bana papa to batela bana il faut toyebaka donc il faut toyeba yango bacamarade mosusu soki bamama mingi bazalaka na baesprit bamama mingi bapekisaka bana na bango ntango mosusu nzela ya bacamarade soki mwana moko boye na mwana na yo bazotambola motema ebeti opekisi kaka soki mwana yoki te wana vraiment asalaka makasi pekisaki camarade wana. Pourquoi pas ya tata moko ya mokolo azalaka na mwana na yo basololaka chaque jour basololaka nini tata wana ya mokolo alulela yo mwana nalingaka mwana oyo mingi yaka nanu ko yaki mpa nanga yaka kosaelanga eloko boye olingaki mingi na likambo nini na raison nini na raison nini to faut tozala éveillé osololaka na mwana nga chaque jour osololaka na ye nini yo mama mokolo boye yo na mwana nga camarade ya likambo nini nga moko kutu ta mosusu mama na ye tozala bacamarade te mais yo ozwa mwana moko ya moke boye okomisa ye camarade na ye na likambo nini na likambo nini onga elingaka bacamarade ya bana mike olingaka bacamarade ya bana mike na raison nini neti wana mpenza koko ya koko soki avandi na mwana wana babandi obeta masolo ngube eleka sombi bazolia na mwana wana mikate eleka sombi bazolia na mwana wana nzoka azoprepare mpona pesa ye kindoki sukasuka apesa ye kindoki sukasuka mwana wana abomi mama na ye sikoyo bandoki bazalaka na bango kaka bazoba parce que babiloko yango bazalaka nango na bamondi na bango wana na bamoi boye mona babola mwana wana alobi nyonso tu bazalaki nango bazalaki na ndako ya bapiscine bazalaki na bavoiture bazalaki na tout mais na moi boye bazongi babola sikoyo ntina kindoki yango ezalaka nini mwana adeklare parce que na moi azokontinue kosaka kaka na bamanzanza na ye mais na voiture na butu aopusa voiture apusaka balimousine kindoki yango ntina yango mpenza nayebi te parce que omonaka la plupart ya mutu moko bazala ndoki surtout na bakongo kuna na poto bandoki ya wishi bakoma na bango na bakongo kuna omona tata moko boye ndoki tata wana aza na ye mobola salaka na ye ta mosusu batumba kuna ye avanda boye ncor na butu mutu munene na moi eloko te donc conseil mama Bijou d'Or akopesa kaka donc bamama tozala mayele ata na poto kindoki ezalaka ata na poto yango ba place mingi ta mosusu ya baeglise ya bafete bamama mingi balingaka te nake na mwana na nga omona mwana azoya na mikate azolia ozwi mikate yango wapi nga kala feti moko boye nakende tokendeke je sais pas so ezalaki na vaela obe mboka moko boye tantine moko boye nakotanga nkombo na ye te tantine wana avandi boye ezalaki feti ko tantine wana avandi amonaka mwana na ye azoya na mikate mwana azolia mikate tantine yango avandi atelemi nani apesi yo mikate oyo tantine wana aswana na faso mo ta babetelinga lisolo oyo navandi nakanisi ngabi tantine wana azalaki na raison tantine wana atelemi boke olakisaka kaka mama apesi yo mikate atelemi ake koswana opesa mwana nga mikate bandi ndenge nini opesa mwana nga baswana mpenza ya kosakana te donc tala neti bamakambo Foto yeba obimina mwana surtout bato bazala toujours na bato oyo basangana toujours na ba église ko kanzate bato surtout bazala église wana donc bakende kosambela il paraît bazwaka kindoki batika yango la porte bato bazala na ba église wana bazala ba kindoki ebele na ba église nde bosala wana otika pa mama mo boy tozala na église asali mikate ye wana kabolo libana il faut yo mama zala na donc ta bazo pesa mwana mikate il faut bondela tango zolia eloko il faut ko bondela parce que on sait jamais kindoki bandoki bakota na bango partout bandoki basimbaka na bango bible na ba feti boye donc surtout mingi zala kana ta ba église na ba terrain na ba biloko mo ndenga na parce que na poto penza c'est rare donc au mona voisin lambi tamse ko pesa ba no biloko non mingi yango na bato Kongo bazwaka kindoki pamba biso ka mingi zala ba église bon net ya tantine wana zala ka fête mais na tantine wana aswana ka makasi pourquoi on ko pesa mwana nga bikate donc tantine wana azaki na raison totale nga mama na yena azali so za besoin pesa ba mwana nga eloko yaka présenter nga Bijou pesa bana mikate yango peut-être ke okanga mwana ngala kwe ko pesa eloko ngani nazalaka mote okuta na mwana ngala nzela ko kabela na mbongo te ko pia mbongo te ko pesa eloko te
parce que soko sali acte moko ya bongo mwana ngai ko yebisa olobi na butunga na obengo la kutu te ka tango yebisi nga na ko benga yo pona ko yebisi bandinde no pese mbongo e bandinde no pese eloko kolia so lingo sala sadaka lukanga moko mama na yelo babo na sepela na famille na o mingi lokanga na zana ngala bomengo ebele mbongo yango yo tamsu zwa bijou sombela bana miliki na sepela na sambeli mbongo na koti ya sima na koti na ona magasin na sombeli bana nga biloko kolia mais okene kokuta na mona na nzela opesa ye mbongo okene kokuta na mwana na nzela opesa ye eloko en tout cas ba mama tozala éveillé muto akabela mwana na yo eloko te to linga te kopesa mwana nga biloko kolia te parce que ana poto tozala na nyoso pourquoi kopesa mwana nga biloko kolia na batu pe ya Congo lokola tantino na lobia za na kin mais alanda kangai bozwa mayele lingi ko lobate ke soki bozana eloko te voisine wana alamba kaka pesa bana na biloko kolia non donc mutu muso roza ozana o mobola mais mobola moko teti opesa mwana nga mikate pourquoi tata wana oliaka toujours na mwana nga banguba pona nini botala sora lisolo oyo ka pona biloko kolia nde mwana wana na kombo ya Cédric bapesa ki kindoki ka pona donc mwana na ninga sana na ba voiture wana ba kosi balobi non okozwa ba voiture boma mama na oye pa pesi mama na ye pa kufi en tout cas tozwa mayele toyeba kobatela bana ezala na mboka Congo ezala na mboka ya Europe bandoki bazali bandoki ndoki yango pe ezala na ngone loko te parce que na butu soit disant bazala ba riche na moi be bana rien tozwa mayele lisolo mama bijou de reforma na linga kana beta yangwana tozala sage ba mama tofungola misu tolinga te bape kolinga te voisin wana pesa bana na biloko kolia kolinga te voisin wana benga toujours mwana na moko linga ke mingi yebisa ya kozwa mbongo mipona nini okanga makana na mwana na nga oyo tamusu baza ebele yo kanga makana oyo moko pourquoi omona ka étoile na ya bien olingo étouffé ye ou bien ndenge nini kopesa mwana na eloko te kopesa mwana nga mbongo te so za besoin kopesa mwana na nga eloko contacter na nunga moko na linga mwana na oyo mingi na nga pesa ye quelque chose sala lukala nu mama na ye lukala nu papa na ye par rapport kanga mwana na ba coin opesa ka mwana ba 2 euros opesa ka mwana ba 3 euros non na poto makambo na ezalaka nango te mais ba tantine mingi na ba tonton mingi pe bazalaka na makambo na mususu pe okosala na un esprit ya bien mais tellement le corps mokili komaka na keba ezaka malamu te okopesa pe mwana ba tuneti ngabwe donc la koki komona teke mwana mobela nzela na oleka na ina linga ko mingi zwa 10 euros non pe c'était vraiment et ça linga pasi na monita msu mona za na supermarché na ina pesa mbongo mais na osala ngo te parce que ka mbongo na pesi so mona bato ke ikuna azu problème ba yo kanga ngandoki na osala yango te na kosala yango te donc ba mama to zala mayele ko linga te tonton wana na tantini wana akanga na mwana na yo o ba camarade yo mama mukolo boyo na mwana na ki camarade ya modèle nini yo tata mukolo be na mwana na bo do bosolo la nini. Donc vous allez toujours na Bidor TV, vous allez jamais dessus lisolo o euti na Congo. Donc pesi pasi makasi muto apesi nga lisolo o azali tante ya Cédric alobi mama bijou beta lisolo ya Cédric na biso za besoin atika kindoki mais eza kokokate parce que chaque soki ala l'église te amonaka toujours bandoki bayaka koluka ye na butu amonaka toujours ba esprit mabe mais tozo sala makasi parce que abimaka lisusu na bango te parce que donc bakosaki ye amoni peza ke réalité yango oke biloko oyo abande komona na kuna na mboka wana esika bakendeke koluka na moi boy aza komona yango te mwana asimba mutu mwana a regreta mama na bango azalaki nyonso mpona ye mama na bango azalaki donc kosokipe na bango lelo mama akufi donc famille ekoti mobulu donc bana batelengani likolo ya Cédric likolo ya tata voisin donc bandeko tozwa mayele to batela bana lisolo oyo epesi pasi makasi photo ya Cédric ezali profil wana bomoni kombo penza pe ya Cédric mais ba Cédric baza ebele donc mama leki wana lobi na mama bijou kotanga kombo na ngate kotanga pe kombo tata ndoki wana te bateka na bango ndako babulungana bapalangana yo betaka lisolo opesa conseil babone na yo to ebandeli tokobokola bana na biso donc nalingi bino mingi na bengisi bino lisusu lobi bozala toujours na Bidor TV boyoka lisolo mama bijou do akopeta
donc bandokika ya bandokika nde bazalaka bazoba bandoki mingi famille mingi balingaka te mutu moko bato babonga soko mati kaka ale balie yo mpona kaka ndeko na bango akendeki poto basali nyonso tu babomi ye kaka mpona famille wana ifale pa mutu abonga. Donc soki olingi okende poto demarche osimba te ata ozoluka nzela ya poto ndeni bango kuna bakende poto te ye lokola akendeki poto oncle alobi zelo komona asali ba mystique na ye ndeko na biso na Suisse akufa yango wana ndeko moko apesinga lisolo abi mama Bijou D'or mekana okobeta lisolo mpona kotalisa bato kaka ndenge nini bandoki bazalaka bazoba. Nalingi bino mingi nazopesa kaka babone na ngambo te nazopesa bino merci ne bozo continuer ko s'abonner na Bijou D'or TV bozala na toujours na Bijou D'or TV bozala jamais déçu mama Bijou D'or na le binga na zaka pour na bino merci na ba soutien na bino de bo partager ba vidéo nanga partager vidéo o peut pesa ndeko moko conseil commentaire na yo mama Claudine naza ko zela yango mama Claudine orem botia ba commentaire mama Ariane mama ya ba du vin na yo kayo kala. Donc naza a besoin de commentaire na bino donc naza a besoin de partage na bino naza a besoin de j'aime na bino surtout ba j'aime c'est la mama Bijou j'aime wana ndem tezo sala ki ba vidéo na bien YouTube na biso chaîne na biso e tombwama donc merci na bino nyonso to bato pesi biso confiance bozo ke na maison de passage na biso na Congo merci na bino na ndenge bobenga ka biso ata ozui place te mama Bijou D'or alobi comprendre mbala sima benga moi avant c'est la réservation na yo ozwa place na yo merci na beaucoup de filles na bino de bobenga nga pour pesa nga ba conseil donc mbote na ba mosi nyonso sika bozali mama Bijou D'or na bino lela bino mabe mbote na babi na ngesika surtout bozali na ba soutien na bino naza na besoin ba soutien na bino nazo pesa lisusu groupe na nga ya WhatsApp les amis de Bijou D'or TV eza ba groupe ya ba amser nazo pesa bino ba mbote parce que ça fait longtemps na boaka bino. Donc nazo pesa lisusu mbote na mutu nyonso to a travailler na mama Bijou comme donc ba travailleur nanga mama Bijou D'or na lobinga za nanga mona musala na travailleur pour na bino oza ya bezo tinda nga quelque part kende sombela nga terrain na kosala mama Bijou c'est la publicité boye na kosala na za ka pour na bino donc bokende te botala ba publicité à maison de passage na biso na suka nazo zela appel na onde ko oyo kozotala nga benganga zwa place na yo ya zwa ça la réservation na avant donc voiture à location zawana so liba ya kozona aéroport ba kene kozona so pour lingo louer yango ka kuna na kin voiture zawana maison de passage na biso zaka pona bana potote to za na bana Lubumbashi to za na bana ya Congo Brazzaville to za na bana ya Angola to za na bana ya Afrique du Sud donc bana dans partout dans bandeko ya Afrique mama Bijou D'or nazo bengisa bino boza na confiance na biso bandeko ya Europe pourquoi pas Asie Amérique bino tout bana États-Unis d'Amérique mama Bijou D'or na bibo confiance bo benga biso na numéro na biso wana bo pesa biso confiance boza la jamais d'ici na lingi bino mingi to kutani lobby na lisolo lisusu ya kitoko partager vidéo oyo commentaire na yo j'aime na yo mama Bijou D'or za nango besoin bye bota ba publicité na biso et puis appel na on ndeko pour na réservation na yo mama Bijou D'or naza nango besoin na simbi kaye pour na kozela appel na on ndeko zo benga nga bayo obisonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo obisonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine
tous les deux chambres wana eza na batoilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.